qui m'oblige ici. Amen. Togombe mitu na biso. Totiki liloba na Nzambe na maboko na Nzambe. Nzambe alekala kolobela biso. Natelemi lokola motei. Nazali instrument ya pamba. Nguya molimo mosantu. Alekala kutimize nga kusama. Alléluia. Confession, merci. Pour nos amis ratés au quotidien à la donc, confession pour nos amis tata. Ils sont nos amis. Nous sommes au niveau de Dieu. Pour nos amis, nous sommes malades, nous sommes Tuvandi na kombo na Yesu Kristo. Napesi Nzambe merci. Boya zali tata biso tozali bana. Komona na pema na kati na pokwa oyo ezaka kangolo na Nzambe. Mingi makana kipokoma kati na tango oyo makomi yango te basili kokufa basili na baproblème ngana yo toleki bango leloko te kasi eza kaka ngolu mpe molingo na Nzambe likolo na biso. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Amen. Tutangi na mokanda na Acte chapitre 26 tobandi na verset 16. Pasteur osombi biso Acte 26 la Bible, Acte 26, verset 16. Ça va bouquer. On devait voir mon salon. Acte 26, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Élève-toi, et tiens-toi sur tes poings. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin de t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues.
Et des selles pour lesquelles que je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés. Amen. Et l'héritage avec sanctifié. Alléluia. Alléluia. Soki batomabe bakotele mapona kotato na kombo na Yesu Kristo meyo mitala muto bameko benga ye mutu mabe muto mokile pesa ki bakombo nyonso lelo atoneli azoloba Yesu aza mokonzi na bakonzi Wepeyenda utaki amonaki asalaki pe ayebaki. Attention, eza différent na mutu oyo amonaki na mutu oyo asalaki na mutu oyo ayebaki. Ke mutu oyo amona te asala te ayeba pete. Suko mutu wana Yesu alokoti ye. Amengoni na libuno ya pege. Amemina ye na ngana lumière. Alobi siko na polio na kati ya bato masumu na bimisio. Nga nzambe nde mutu na polio. Koko za la musami na mba. Sabato makambo nyonso oyo monaki ba oyo bazana mobili lokola bango na molili yaka na bango na lumière ba oyo bazana kati na misala ya botoki misala ya masumu misala ya Satan longola bango na misala wana baye pa na Yesu Kristo pour avoir bolimbisi ya nini ya masumu. Est-ce mutu moko akobetela Yesu Kristo maboko kotia mokoko makasi mpona Yesu. Alleluia. Nzambe alobi nga mutu naponi yo nazwi yo na kati na bato na masumu. Tala soki bato mabe bazo témoigner kombo ya Yesu Kristo. Ile siku zale sebele banza. Alleluia. Yesu amokonzi ya bakonzi. Alobi tende ko ebisa bato makambo oyo monaki.
Est-ce que l'objet n'a pas été pour vous maman et mon aki? Pasteur moi pas pour venir là dans téléphone. On vit à nos zones à Sani. Non la Sani. Non bien. Non la Sabonzamé Katinga. Yo pesa soka me babatu na ngoma magelelete. Bandi na biso akomo déranger biso. Kwa mito me bababe peyina. Yo mutoboko la bana na babuke. Pasteur, ezalaki ne kompi mpona yo. Ondimi na yo okotisa bana na nzambe na lifelo bazwa bakashe 666 profit na bango eniokwama profit na bango bapase multiplie oyo ganye mbongo ayongese koki nzambe oyo aponaki nga na mine ya bapaye na mine ya babasuku alobi lelo kende kofongola bango miso balonga na molili baya na lumiere po ete balonga na bokonzi ya satana baya na bokonzi na Yesu Kristo soko oyebi yo toyebaka Yesu Kristo ndelokeleli obanda nene l'autorité ndenge ozolobambile kokisa mabongo alleluya alobi yebisa bango balongwa na molili mema bango na lumière po bazwa bolimbisa masumu c'est parce que eloko ekaboli moto na nzambe eza kaka masumu yango moni nzambe alobi na Ezekiel 18 27, 24, 23, 24 alobi asepelaka na liwa ya moto na masumu ete nzambe anaposa te moto akufa kati na masumu lobi tolobelaki bino ndenge nini monde ya molili enyokolaka bato me mikolo na biso eza ya mikie kosemeki wana tokontinue bapriere amen mpona kotetuli makambo oyo toyoki apres kosambela tozonga esu na témoignage ti date ya parking ya liberté ekoka amen po makambo yango diable alingaka bolisango mokie mais so ekomozwa mpe ena donc tokomi deja na 80% ya réussite po tosala campagne wana tobeteli Yesu Kristo. Alors tolobaki towana 3 sortes d'esclaves. Premier esclave tolobaki l'esclave bato balaka esclave ya bandoki toexplikaki bino lobi koma bandoki na yokolaka bango mais po tokontinue totopesa mwa basigne ya kindoki po tosambela mpona ngo bien-aimé kindoki eza nini kindoki eza maladi esilaka soko otangi na Philippe chapitre 2 verset 9 à 10 nzambe apesi biso kombo moko oyo eza likolo ya bakombo nyonso mabolongo nyonso ekogumbamela yango lolemo nyonso ekotosa kombo na Yesu ekosala nini ekobika kindoki eza kombo kombo na Yesu Kristo mpe eza nini kombo siko kombo na Yesu Kristo eza likolo ya kombo ya sorcellerie loko eza likolo ya kombo ya sorcellerie ya libota na yo lelo ndenge oyawa kindoki ya libota na buo nazoyoka yo te lelo ndenge okoti awa kindoki ya libota na yo abuo kindoki ya quartier na yo abuo po ezokutana na kombo moko oyo eza likolo ya kindoki wana mpona
koyeba mwana moke to mokolo oyo aza na sorcellerie eloko ya liboso koyeba eza salite. nabandi kopesa basini omoni mokolo soki azwi kindoki ya kimokolo mutu soki azwi kindoki ya kimokolo eloko ya liboso mayele ezali ebandoki maye na mino na ebwanika ekoma pasi na mai bwasukola ekoma problème. Alléluia. Akomi kolobaloba ye moko. C'est parce que sorcellerie ya mokolo ekomisa motu salite ekomisa kene tikise azo ala kimokolo oluka bapekise na moi po yaza na maternité bapekise na butu po ana na maternité na moi akogabe sikata akopanza eza sili sorcellerie bakako omona na libota na yo ye lokola Esther ya libota oye lokola Eli ya libota lelo tozosambela libota tozosala nini ezokangwama. Eza misili ya sorcellerie eza tetibi omoni moto aza na sorcellerie abanga mokolo te mokolo mpo aza na sorcellerie abanga makambo te ezala nyongo eza ya komekwa sini. Alléluia. Donc encore bapena na banyongo do koto aza na nyongo koto aza na nyongo koto aza commission bapesi ifa lobisaka bato ifa pesaka bato kanda banda zolobisa bato banda opesa bato kanda bato wana baozala mvute bandoki ya bafamile na bango baosala nini baoprofite kati na bato. Puisque monde a ténèbres eza makasi te eza mayele po bamona yo po baluka kobebisa vi na yo ifo baluka lidusu nini bakokota mais lelo na baseko bakozwa lidusu te po ete Jean 8:32 nzambe alobi okoyeba bosolo mpe bosolo ekosala nini ekokangola bino soki koyebi sekre ya bandoki sekre ya banganga yebake makasi na baleza nini ebisili. Epuis mwana oyo aza na kindoki bazalaka te tibi po mwana aza na ndoki soki obeti ye na moi yebake makutu akobika yo akobeta yo mpo opeso punition. C'est parce que azomona te yo oza makasi koleka ye aza makasi koleka yo. Ok bandoki bazalaka makasi kati na bato baza na masumu ete lisumu yango nde kamera ya diable oyo esalaka ke diable amona motu kala diable ale na bakitanaka na mibale te ale na basatelite misato te ale na bakamera mibale te kaka masumu. Yango pasteur otu kolekisa na 1 Jean chapitre 3 verset 8 nzambe alobi moto asali masumu aza mwana satana po ete satana nde asalaka masumu wuta ebandela mokili. Donc ntango oyo ozopeche okomi ndenge moko na nani na satana. Sikoyo Yesu Kristo aya kodétruire œuvre ya satana epa banani epa bato oyo batamboli na vie ya repentance. Yango au Kristo okwesami na 12 heures juste 12 heures 1 seconde sala nini c'est reparti. Mais combien sana na kokwa isala te po eza na lisumu ekoki koya okimi yango komikotisaka te bakotindela yo ndoki wana okomona ndoki wana abangaka likambo te meme na kati opesi simata eza lokombisi mbongo kombe posale bango
même na ndako o mutu akapesaka mbongo kosimba ipasale kwesa akoluka bato baswana akoluka pesa mutu wana kanda akoluka na nsima kanda wana aluka libusosa nini yokota eyaka sini ya sorcellerie so mona mutu mona libota koki koprie makasi mpona mutu wana alleluya étudier les assises de la sorcellerie. Troisième signe de la sorcellerie, les aliokuta. Ozomona, mwana lopena ya mokili. Okokuta ye pena, yende mutapetisi biloko ya motu ya zowana. Ngate, ngapasana ngote. Dokuna mwana mutakomi lokuta, konekata. Un politicien dans beaucoup. On appelle un mukolo kozala kanaye makambo nyonso alobakizaka ya lokuta. Opitrana mobali moko na ndako to na kisheri maloba nyonso aloba ya lokuta. Yebaki eza signe ya nini ya sorcellerie. Peut-être tata na bango diable Bible nous a perdu mensonge. Lokuta omona ngona mwasi na ndako alokuta kasi ebaki za sorcellerie. Ata sali likambo boye yo moni toyebi soko tuli façon akowakana chance lo banda pebele mpona bakamera eza signe ya sorcellerie. Quatrième signe ya sorcellerie eza songi. Bato ebele baa na sorcellerie bazala na songi. Donc omona meme na ndako ovandi meme na lopango ovanda mutu moko apartageaka bato likolo ya songi me kati na ye aza na domination moko boye ato yoki atongaki yo me yo ozala makasi okoya ete yo ana posa mpe opusa pembeni na ye ayokani oyokani otoka mpe mutu wana mpe ana posa eopusa na pembeni na ye ayokani otonga mutu wana eza signe ya sorcellerie. Donc yeba ti nde mpona kokabola bato pote yesu ozoloba soki mboka moko eza lisusu bomoko te mboka wana makasi esalaka nini esila soki libota moko ekabwani libota wana eza lisusu na makasi te. Donc songi eza signe ya sorcellerie. Donc ata lelo quartier mobimba ebeleli ye me lobi mosala na otika ngo te po eza mission oyo baopese na monde ya bolimi. Alleluya. Kama te koyeba bango na misala makambo bakokanga bango. Alleluya. Donc songi eza signe ya sorcellerie. Troisième signe eza impolitesse. Mwana aza na mboki abanga likolo azalaka très impoli. Donc yo kompanaka te mwana au niveau impolitesse okozwa ye penako ofini ye me yo omona lopamba eza mission oyo apesi ye wapesa yo kanda. Tala bandoki baboma bato ebele na nsima kanda oyo yango te kanda eza parmi biloko oyo mona molili ekongolaka bato baporte. Il faut faire attention. Omona mwana moko na quartier très impoli, mwana moko na ndako na yo très impoli abangaka bato te yebaka eza signe na nini ya sorcellerie. Tozali lisusu na signe ya sorcellerie
eza langage. Basorcier, obi kozala na basorcier, obu tata obi nga pena lelo so okutela mpe na okatela bilamba. Alléluia. Bandoki atoka benye elobi ata soki moto apete atoka benye lopele ya mami waka lototika kondima yote. Alléluia. Bandoki bandimaka bato te bazala toujours na langage na mabe. Soko moni mutu na monoko na ye maloba malamu ata moko ebimaka te. Nyonso yaka balangage ya mabe yebaki asili ya nini ya sorcellerie. Sili mosusu ya sorcellerie ovandaka na lupango, ovandaka na ndako moko, okomona oyebi na mapango ndenge ezalaka lelo nzambe azofere ekoma okoma na baposition omona bato na basale de bain na bachambre okomona na mapango lupango famille bato bazebele aka na douche moko toilette moko olingi ebele obima boye ofungola toilette okuti tala. Alléluia. Eza sila sorcellerie. Donc wana ndoki mona lupango wana yakota toilette abwaka mai te. Pourquoi? Tokoya kolobela yango salite ya moto yango nde batelaka yango botutu na vi ya moto to na commerce ya moto. Lobi tolobela yango eza na bato ebele baoteka na moi me na butu bazoki bayeba pakoli mpasa te na salite ntango oya biloko etula. Donc bato baomona kotunaolela nakotekisa te baninga baoteka likambo ezali baokweyaka aka kopakola salite wana. Donc moto azalaki na kopa te ntango akotaka so akutaki ka lelo bajourne edoki. So omoni eloko wana lupango bandi bandaka kusengo banda kotala moto aleki landa okanga doctorat okanga ye. Donc nakotaka tiki mai okwaka te bato nyonso baokota baozala mvute. Eza mission oyo bapesi ye amvute kati ya ndako wana amvute bato nyonso na lupango wana. Komona ngo facile te. Soko mona biloko koko telema na mabondeli. Kaka ndeka yaka kotika wana toilet wana ekomaka te. Alléluia. Kotika azwa kosomba wana tia profese. Donc moto azokota toilette abwaka mai eza sili sorcellerie. Wana sili mosu ya sorcellerie eza orgueil. Bandoki bazalaka borkeye. Alléluia. Esika azali ifo azala likolo ya bato nyonso. Omwa motu moko na quartier alinga bato nyonso quartier bazala na se na ye. Mentana ye azapaka eloko malunga te. Motu na orgueil moto azalaka nango ezaka ya nini. Ata eloko malunga te. Malingi bato nyonso esika bazali po basentir koza ye. Donc bato nyonso po bazala na se ya domination na ye. Yebaki ye aza kuti. Toza lisusu na sorte ya sorcellerie. Puise baorgueille na sorcellerie ya mwanga poto. Tokwa kopepino bakongo bamonde. Basorcier ya orgueille na mwanga poto.
Et ça, ils sont dans la sortie, ils sont dans la monde pété. Sauf quand il y a le niveau qui nous dit, il va dans l'eau. À l'unité officielle, regarde, on a pas formation qui peut s'en la panne, au monde qui va nous voler. Pendant qu'il va pour la baptême qui est acquise. Là, nous pouvons t'arrêter à Zabo. Les assises à sorcellerie. Nous avons assises à sorcellerie. Si la sorcellerie nous sommes au monde, Bandoki, Baningapolé, Matitité. Donc, on ne sommes pas dans le mot de l'État. Mendoki, Baningapolé. Bandoki, Baningapolé, Souni, Amissouni. Mais ce qu'on a dit, après le monde de l'État, on a ils assinent la sorcellerie. Sorcellerie mosusu, ils allaient mendicité. Ils ont parlé, c'est là qu'on peut saluer. Mais Keba, mon Christ, la pétition de Kokaba, mais Keba. Au moins, la papa Boko, à la banane, ma belle la fille à pied, mais il y a un grand conseil à la banane. La belle à la nouveau. Keba, Tango Kaba, la vie spirituelle na yo ezaleli. Pour la Kokaba na yo, et Koki Kobengelo pe bitumba bi na yo mobimba. Na pétition pour Kabake, mais na tindo zana Yesu Christo tango zo kaba, pour Yesu protéger yo. Yo kane biso mo Christ, et le présent très important, il faut la compte à la position pour na avancer. Vous pensez qu'il y a 12 000 démons dans le temps pour la nava. Nous avons dit sur une mission. 12 000 démons wana baokilobima na bawenzi na baare partout place bato baonekebele misu baokoma bakoka misu bakomi baveugle misu bakomi na bapota misu bakomi bamama mikolo bapapa mikolo baovanda baosenga ndoki soko opesi ye mabe po azwi bozilo akandiama. Soki propos kopesa ye ozali lisumu aprofite na nsima lisumu wana asali yo mabe. Est-ce que mutu moko azokomprendre epela Yesu Kristo mabe? Mendicité nazoya mendicité eza signe ya sorcellerie, mais mendicité nyonso eza signe ya sorcellerie. Et après, on va en face. Para bango bandoki. Mais nous avons un sur le roc. Osana Yesu Christ. Pour que soko yo ki la kabatu mawa. Nzambe ko yo ki la yo mawa. Mais loko motuya. Ono ko tisakati na yo. Osana nani na Yesu Christ. Donc, tu vas demander à te transformer là. Papa, quand on veut éclairer, quand on peut voir aussi, Maïwanandoki. Alléluia. On est aussi la pénalité. Soka toza na mutu. Basengio. Soko pesi ba bloquer. Soko moko pesa. Mutu kaleki kusala taxika. Wete nzamba lobi oya zana ngo apesa oya zangi. Soko moko pesa mutu oya zangi kusala nini lisumu. Alandina sima lisumu wana foka babomi. Kaka na sima lisumu kozanga kusala nini okaba. Na pétition kaba ngana loyo kaba te ngana tindo kaba ko pambwama maboko oyo pesa te ka okaba te
Après, nous avons la 7 étoiles. Na 7 étoiles, nous avons la 4 étoiles. O diable tinda kitola na nango ba kutobebisa nango ba. Étoile ya makasi bonika étoile nyonso. Eze étoile na bolingo. Moto apesaka. Nzamba tika te maboko leka o. Mais tango zoka bien-aimé. Yeba na motema na yo otambola na obanga Nzambe. Okoki kozala na bolingo. Mais soki kati na yo otosaka Nzambe te bolingo nyonso aleke pamba. Attention, bolingo elongolaka ebele ya masumu na bato oyo basambela. Soki oza na bolingo Nzambe olongola masumu na yo ya bana na yo ya bakoko basala ya baboti na yo kosala nini ekolongo. Tango ozokanga na se ya motema na yo loba au nom puissant et Jésus. Est-ce qu'on comprend? Aujourd'hui, pendant Mbongo, la forêt, nous avons pas de Mbongo. Aujourd'hui, pendant Mbongo, on peut s'amouter. La montée, au nom puissant et Jésus. Et quand il a Mbongo, à cause de Mbongo, pour transporter, à transférer à la monde à terre. Quand vous avez Mbongo, il y a mon Christ. Le nom puissant de Jésus. Et comme un quartier, comme un coup de passer à Boaki. Si Kalio soya yo bazwa na manga bolini. Et comme un quartier, la porte à l'élo. Remonte! Mon Christ, on va l'andoki. Bango qui soko yebe tambo le mino ezamabe. Mais soki oza le tambo le li amana. Liboso na Nzambe ndenge Nzambe alobi na Deutéronome bakoya na bitumba liboso na nzela moko bakopanza na nzela sambo. Ye moto ozobunda te soki obangaka Nzambe liboso na yo aza mobateli obongo nsima na yo aza moke ndenge. Alleluya. Tango okatela moto ezala mobola ezala veuve, ezala orphelin, ondelaka Nzambe. Tambolaka na kobanga Nzambe, Nzambe osala nini? Opambola yo. Po biso moko awa, tosutenaka baveuve, tosutenaka mpe banani, orphelin. Soko otangaka okomona ngo awa, na Jacques 1:27, Nzambe alobi religion ya malamu oyo alingaka eza kosoutenir avec Binaba orphelin. Alléluia. Sokotani na Psaume 1, chapitre 57, 58, verset 57. Alobini, voulez mabondeli oyo yalingaka. Ezali kokabwela bakola oyo baza na pasi. Esaïe 58, alobi yango wana. Verset 6 à 7. Eza kosunga bato bana pasi baza bakola les vraies prières au Nzambe. Na biso balobi aza Nzambe ya baveuve mpe ya bofele, aza papa ya bofele, défenseur ya baveuve. Sunga bato bana pasi, mais avant kosunga bongela Nzambe po kosunga ndoki. Vina yo esala nini ebeba okoma moto akolela kambongo yo pesi bafongole yo compte na monde terrestre mbongo nyonso ozwa ntango ozozwa bango bamoni bana maladi tu ekei ozwi yango problème moko ekweli yo tu okei c'est parce que okabelaki moto ya mabe sans ozala na Yesu Kristo na bomoi na yo betela Yesu Kristo na boka. Alléluia. Si les ressources soient sorcelleries, ils ont impédicité. Ils ont la promotion de la sorcellerie conscient.
bandoka bango na kindumba bandokile bazoutilize bango tokoya kolobela yango kolobi tolobelaki esclave ndamu alleluya tosimba ndamu lwapona kabozebe mais eza na bato mosusu na mibali baana sorcellerie par jour efabima na basi ata 5-6 eza mission pendant bima na basi wana otika basemence tangu na mobali mosusu ozalaki étoile na mosala malamu komeso bamekutele liboso ntango obimi na mwasi wana semence wana ebeki étoile nyonso okomona kaka mosala plus esengi ekufa mwasi ne yobimaki na ye parfois mwasi wana azalaki noki te na abimaki ne na mobali ya mingi ya soki semence wana evideo nyonso ndenge moko mpe eza na basi oyo baa na sorcellerie botinda bango babima na mibali ebele eza mission bapesi bango na monde ya ténèbre botika semence na kati ya mibali wana lelo ozwa libala malamu okendaka koteaka te obimaka na mobali nini lelo toprie mpona yo wete yesu kristu yeye aza kapable ya kokangola esika vi ya moto ekalala esika vi ya moto ebeba kaka yesu kristo ndasalaka nini afikisaka lobi mpe ezalaka na mai te toyokaki lobi awa soki nsima lobi mai nini okenda bapesa yo sukola lelo vino ekoma ya kolela mafuta nini bapesa yo sala nini okakola ezali si ya sorcellerie tolobelaki bino esclave soki mwana to mutu okomi kolala ozolota ndoto ozomela vin rouge yeba koza na porte deja ya sorcellerie eza na bato ebele okomona lani aolota motu moko fina ekengo ntango akangi jésus alonga na moki obia moto akandofinanga na ngai kombo ya jésus moto wana kini yokana ekisani soki ozalaki na jésus lebange bafina yo kingo te moto wana distraire yo alleluya kombo na yesu kristo esalaka kati na moto atambolaka na vi ya nini ya dependance ndokiso akona na nivo akofina yo kingo seke porte moko fungolaki porte efungwamaka na nzela masumu eza na moto mosusu aongana aolota ndoto aopumbwe aolanda ye mbangu na basoda to na bambwa akomi kopumbwe na l'espace alleluya mosu akangaki jésus akomi opumbwe na l'espace asubuki obi bande kolandanga nakomi opumbwe na l'espace yesu abikisi na jamais baopistraire yo basorcier volant nde baona biso ndenge na kopumbwe yebaki baoprepare kolongolo na sorcellerie inconscient mpo bakomiso na nini na sorcellerie alleluya mwana azalaki mayele awuti place yemoke papa totangi boye papa tala boye bozomona mwana awutaka classe eloko wana ezala lisu te otuna azoyeba te oke kuta bakaye na ye akoma kokaka londamundamu yebaki mwana wana esakomi na nini na sorcellerie sorcellerie elongolaka mutu mayele na mutu eteye na mayele na mutu eske mutu moko azokomprendre osimbo kopesi mwana elosomela na site yake somelo savon yo mpe paro bandi otala mwana ndenge okenda kobemba alleluya elosomela na site mwana kaka ezomelo na sango
Oti ka pe mo na opi na problema. Munde la nzambe na ile kiwa. Atika na popo lelo. Ono so yuka na ile bana na yo. Enga na Kristo, enga pelo e Yesu Kristo. Sote lete zalo de pelo kanga mene lo toke. Leo zalo na mene ko kisama bongo. Owoke. Alléluia. Onalaka omonaka moto ya mibale alalaka na nsima ya mokongo na yo. Ovanda na mpenza oza mwasi oza mobali olalaka na mwasi oyo na mobali na moto moko alalaka na kati yo omonaka ovanda na mpenza. Alléluia. Alléluia. Tika na pokwa ya lelo moto nyonso akakolala na nsima mokongo na yo oyo akotaka na katikati ya mbeto ya libala na yo ezala za nani nzambe akomisa mobeta wana moto omote eza basini ya sorcellerie. Yo bala mobali ya butu te, yo bala mobali ya butu te. Na biso pasali to bito sambela na limina ebisobo nzamba pangola bandeko bauta musika baokoma pa nzambe papangolo moto oyele lobika me lobi ya ava potwana toza tosambela na makambo toyo me tosambela mokie. To continue Seigneur. Lobi to konobina. Kama makaba esclave nenga teka kabatu no lobela mo. Pour sambe la pona bato la teka kabiso. To sambe la pona bato to asoma kabata. Na monda tere. Era bato tere ba otambo la mesiba teka bango. Bakora kozali ya bango. Yaka ya bato basonga bango. Te kozambe na pona batuana. O moso ateka kayo. Azo apena paraliza banokanga soni. O moso pa songa kayo. Asonga kayo tano. Akoma paraliza banokanga soni. Alléluia. Omoni papier mouchoir oyo. Babebele basonga betwale na bonka na papier mouchoir oyo. Upanguza moto okuaka ese kati maoye swala moto oyo eza makila moto. Alléluia. A partir nango vino mobili ekenda osalela prudence okuaka finance. Et ça recommandé dans vos petits sermons d'intérêt. Il y a pas d'accident, aucune infection, aucun résultat de scénario. Bana bazana katwa plus de 3 secondes. Et ça va sortir. Et ça va l'esprit. Oya kakomukabilo ko wana shaki mutu. Bajua kwa kota mwana kuveza mwana tere ebimisi mana. Bana wana papa na bamuza yo. Bojina yo nyonso. O tozala na moyo. Bana na baope kipekano. Bana wana bazala pe bajalu ya bana moyo. Bakano kipeka na nami yoni na bayomi. Bakoni wako kumelo bana na moyo. Yaka lobiko wanela shanza bana na kata mabumwa. Ozwaze me oyo oti eza onza papesa doki ashantai. Est-ce que nous pouvons avoir de l'eau de la douce à la poule? Alléluia.
Alléluia. Pendant que tu vis 21 jours, les exactés pour la campagne, nous allons entendre à nous. Mais il y a un cas où donc ça est la bonne mot. Oui, c'est la gagne sur les personnes à vie na yo. Et vous par ignorance, on y est pas qu'à yote. Donc quand on a parlé la Bible, la Bible a fait là nous parlons de la vie nous y a qu'à nous. Aux gens à veiller à nous même à la parole. Parce que on a là yo. Yo vous totez et toi l'union sur la période, mais sans le savoir. Na prière comme ça, et si on a payé de toi là-bas, prière on a des signes là-bas, on a des choses comme ça. Bien le son qui dans les locaux de parle la prière exacte. Bando qui va dire la ensemble. Il y a un moment où au cours de la peine ensemble la banana. Au moment où on parle la canne on a ensemble la cible. Yo pensez ensemble. Bando qui va dire la prière. Pour les saints, on peut quand on a la prière. On peut quand on a foucali ensemble pour que comme il soit. Na kombo na Yesu. Amen. Voilà le problème de la délivrance. Mon livre m'a dit oh et ça la prière par les salons à au sein de au lieu de l'église, par les ensemble là, au moment où raisonnement que la donne à mon tour. L'autre est la question de la bloc à côté. L'autre est la copie beaucoup osé la ma place pour la combo. L'autre est pour la chérie one. Minimo mabé et je disais yo semble la terre. Pendant la nuit on semble là. Yo na mutu no distraction et côté. Pendant 24 ans, na yebi ne dia d'aller s'accaparer à mutu. Na yebi ne dia na bato na yebi ko kakambo na ebiso ya makambo bakete na ngati ya makambo sala pe na sala nini na mona si konzama lobi na Acts verse 16 alobi telema kende koye bisabana nanga makambo oyo sali nini omona tu. Mwana moniki nema bango na lumière pour bazwa bolimisi ya masumu balongwa na domination ya Satan baya na domination ya nani ya Nzambe okolongwa na domination Satan na biloko bibalo ya liboso eza kobanga Nzambe ya mibale eza vide prière. Omoni muto kiko solo na bato ada pendant 30 minutes azo le matin mais dès le temps on va kosambela et nous secondes pour la kosambela au komo yoka pe makati na o ko ka pe ko ni kuse yoka tezana eza mulimo ka bo ikano et ina opima le rezo pina ko ko le Quel manipolo? Samba boko nikolo. Jésus-Christ. Na limon na kombo na Yesu Kristo zakaki. Ensemble la 30 minutes. Yesu na prière. Quelque chose est ça la makati na yo. Papa ensemble la musique te. Toza na topi ma fe ba toza mala, nzamba ili na ba. Ya maite ya Mungu te. Ya kushika mafuta ke unapoza deliverance pendant que la Yesu yote maboko na proche et c'est ce qui président de la République ayaki ayo beko ta maboko na proche kana on veut prendre ozone awa ko kanga ngapi alléluia tu connais roi des rois oyo zo battre na bakonzi ya Congo oyo preso battre na yo azobate na libota na yo oyo akosha
changer pe vino lelo après 20 ans. Baye bon premier ministre na mboko. Tomona batu musu bayaki na ba box mais babima ba millionnaire. Pourquoi pas yo? Tiens ma boko likolo. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et l'autre nyonso. Et ezali yana. Akamengo na prison de l'île. Jésus-Christ. Prisonniers. Oya bandoke libota. Bakanga kibiso. Bakanga libota na biso. Bakanga génération. Na kombo na Jésus-Christ. Na kombo ya lelo. Na libota na nga. Eza na banga makoko na nga. Jésus-Christ. Na libota na nga. Na kate na vandi. Prison moko te ya molili. Ekofuta na komesise. Lelo. Naseli marto ya jise. Euta na lola. Ekita. Ebanda kobuka.
ezana bakebele nani babotama te me batela bango hôtel moko batelemisa chaque butu bandoki ya mabota na bango batelema tokolanisa bino ndeni basalaka ngo babandi kobenga bino bata hôtel wana balobi na liboto moto abala azala te moto ozwa mosala azala te moto akonga azala te batelemisa limiti moko hôtel wana Jésus Christ nasengi martono ya justice ewukalona ebanga kobuka boteli nyonso oyo batela biso oyo batela bana na biso oyo batela mabota na biso mpona kodeklame biso soki batiaki yango ezalaki kala na kutu ya lelo nakali kobuka yango ozosambela ozobuka yango ozosambela ozobuka yango maka ozokwalisa ozobuka ozokwalisa ozobuka ozokwalisa ozobuka ozosambela ozobuka na kombo na Yesu Kristo ozosambela ozobuka ozosambela ozobuka ozosambela ozobuka ozosambela ozobuka maka ozosambela ozobuka ozosambela ozobuka hoteli nyonso ezala bandoki ya liboto ezala bandoki ya karte nezosambela ozobuka yango nezosambela ozobuka yango maka ozosambela ozobuka ozosambela ozobuka olode kama maboko likolo totali ete osila Jésus Christ certain nyonso oyo babongisaki na kati moko etikala kota na kota po libota na nga mutu moko akota to mwana na nga kota na kombo na Yesu Kristo nasengi marto ya justice ezanga kobuka aserkei nyonso monene ebukana na kombo na Yesu ozosambela ozobuka yango ozosambela ozobuka yango tia maboko likolo Jésus Christ ndoki nyonso ezala na fami ya botata na nga ezala na fami ya bomama na nga ezala na fami na bana ezala na quartier na bandi na bamondi nyonso ya molili mutu nyonso aza ndoki azangisaka nga kimia azangisaka libota na nga kimia nayeba ye te na butu ya lelo na kombo na Yesu Kristo nazobwakela ye moto azwa malade ya paralyse akomba paralyse envoyé banda kotinda moto ezobondela moto ezopela
likolo. Maboko emata likolo. Jésus Christ. Ndoki nyonso. Oyo atekaka biso. Oyo akabaka biso. Oyo asokaka biso. Nayeba ye te. Na kutu ya lelo. Nazobwakela ye moto. Akoma liboma. Azwa maladi ya liboma. Jésus Christ. Eloko nyonso. Oyo balesanga. Oyo balesa bana nanga. Oyo balesa na libota nanga. Nayeba ngo. Na kutu ya lelo. Na kombo na Yesu Kristo. Nasimbi libumu nanga. Oyo nyonso balesa. Libumu nanga po makate. Libumu nanga po mamoto. Libumu nanga po mamoto. Na kombo na Yesu. Ozo sambe loko nyonso balesa. Libumu nanga po mamoto samba. Libumu nanga po mamoto samba. Thank you.
nyonso oyo eza yanga oyo eza ya libota na monda molili ezwaki monda molili ekangaki monda molili eyibaki esika ezali ekomakake ebanda kotumba ebanda kozikisa nyonso ozwaki yanga ayoka moto aya kozongisa soki libala ekoma moto aya kozongisa soki mabota abate ekoma moto aya kozongisa soki sante ekoma moto aya kozongisa soki mbongo ekoma moto aya kozongisa soki mayela bana ekoma moto aya kozongisa oyo nyonso eza yanga abelaki mayoka moto asanza komona yanga osambela yango oya tika kavina ngai adere makananzela libota ayeba na kombo na Yesu mabele mabele na ye na kombo na Yesu na oni matematika puye doma le tusa ele posia Jésus Christ opesika okonzi likolo ya mabele yoka nyonso na yeba ye akemisaka bitoka na nzela bananga na nzela libotana lelo ezalaza nani mabele programme ya ye tala soko ofukama obeka mabele meka soko onyakana lokolo ya ti Jésus Christ mabele yoka nazwi bokonzi likolo na ye ndoki nyonso oyo akelema
prière à déclaration. La limonde de la sujet oyo. Motu. La limonde na yo. Nous tentez ma limonde na limonde dans un. Tout geste compte. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Appelez Yoka. Nokinoso. Nokinoso. Ora kile mkanzela. Ora kile mkanzela Yoka. Esa sana. Mabele fokona na. Atasi kwa sala kwa. Ora tokekana. Ora tokana. Esa sana. Mabele fokona na. Atoko na Yesu. Yesu sendo na Yesu kwa Nazareth. Yesu sendo na Yesu kwa Nazareth. Simba action de grâce na maboko na yo. Ozotia maloba. Zala prophète abana na yo. Zala prophète alibota na yo. Zala prophète abandeko na yo. Banda kotia maloba. Banda ko prophétiser pour la vie na yo. Longwa na distraction s'il te plaît. Oezata kwa maboko ili. So moni muto distraire yo yeba kazantene. Alléluia. Amen. Longwa na distraction. Banda ko prophétiser. Prophétiser pour la bana na yo. Prophétiser pour la bandeko na yo. Prophétiser pour la mobali na yo. Loba nzambi. Na bonde li oyo. Semeni tozo banda. Libota nanga. Parmi watu wako bangwa. Nana libota nanga to bangwa. Parmi watu wako pika. Nana libota nanga to zopika. Parmi watu bazozo wa mariage. Libota nanga pitoswa. Parmi watu wazoba na fonction. Libota nanga pitoswa. Bandako prophétiser. Bandako prophétiser. Le ensemble rentrée scolaire oyo. Bani nanga ba bimabane premier. Ozo prophétiser o tamaloba. Tamaloba. Ozo prophétiser o tamaloba. Ozo prophétiser o tamaloba. Tamaloba. Ozo prophétiser. Ozo tamaloba. Yaka. Ozo action de grâce na maloba. Ozo tana maloba. Tamaloba bénédiction. Tamaloba guérison. Nzamba fongo na libota na yo. Nzamba fongo na bana na yo. Nzamba bikisaka oyo bazalaki na maladi. Nzamba traite baka difficile. Nzamba sala makambo minene. Nzamba loba mpo na libota na yo. Tamaloba. Musique préparée à la monnaie de la Zambie. Tamaloba. Nzambe oya shanzaka babia bato. Nzambe oya bungelaka bato. Nzambe oya bikisaka bato. Bandako tamaloba. Bandako prophétiser.